Dans le système, il y a digital Momo. Tandela bango bekso balala batika na ko subate. Check. Bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono. Existait na Stockholm. Bomoko ya mboka sita makasi. Bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo. Bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka merci. Christian Choga vous dit, Bomoko ya mboka, site oyo kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko ya mboka, elenga image, trouve le bonheur. Ben faut ya bien avec le boss patron Patrick Momo. Momo, actualité ya kitoko. Awa, Bomoko ya mboka. Pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka merci. Tinabino no so baye bolanda ka site na bino oyo bolingaka mingi ya Bomoko ya mboka. Bongo moko ya lelo dimanche na libino likambo ya pasi, eza vraiment pasi. Pambate na ebikte bino batu bolanda ka ba site na bino utamboka France, Belgique, Suède, boza wana bokoyeba kosunga bandeko oyo. Bongo toza awa na commune ya Selembao na balabala ya Kinsangi numéro 4 pa wapi na kokutana na ba mapasa mibale oyo bango vraiment bazana pasi ya miso pe yango sali 10 ans bango bamona kate yango biso wana sita Bomoko ya mboka tozali wana pona kosunga bato yango toyebino moko boyoka na micro na bango eloko nini bango bakoloba bango bakopesa bino ba détail nyonso ndenge babandaki tina mokolo ya lelo yo ndenge basali 10 ans. Toza wa ba frère mibale tozali na frère Timba na frère Nzuzi bongo tokobanda vraiment na frère et pas wapi ya ko expliquer biso vraiment ndenge nini maladie yango ebandaki mbote frère Timba mbote mama okoi sabiso maladie oyo ebanda ndenge nini maladie oyo ebanda nalaki enseignant na bandal na commune bandal alotangisa na EP un makelele. Et moi, on dirait, on dirait, on a bien été. Ah, boni. Nous quand c'est que bon, les canangos, nous avons que vous y a qu'à makasi. Finalement, nous avons les sous-soutés. On a lutté. Nous avons les sous-soutés. Na tindika ba mieux to travailler na ba le boy na directeur qui moi ngana ya sur l'école les athées na ko tangisa bana po mi so mo na sous-soutés. Na ndiko fanda kaka na ndako yango ezaki na nini ezaki bon uti koleka na nti 3 ou 4 ans sikoyo ndenge uti koleka 3 ou 4 ans déjà bon banda on a peu donc na fanda kaka na ndako pona kende ke soutenir musala to na fanda kaka ba collègue ne ba ko talaka ngai awa na ndako wana yena ne bandite aprende ngande na ko fanda kaka wa ye papa ndiko se plaindre on va tout na komona bo oye no kaka mwa dono ngatu pe na komona suite ma pe na kende pe na paroisse pe ko yemba so ezali suite wana ngasi na tika da ko yemba po ngai ndenge na dali boye enfin ezaka problème nzambe ndenge mtaibu mamunyusu banda tolongi na kitambo na 1967 to ko kota na Selembao wawa donc eloko ya liboso toluka kezaki paroisse ya Sebko soki ezali wapi biso mbali tozoluka place paroisse ya Sebko ezali toyei kokutana paroisse na biso ebandi wana na baba basakata na bandalungu na Mulara tobandi kokutana cellule ya Sebko ezalaka wana tobandi kokoti na tozaki 3 ans kuna lo tolongo kuna tosisi 3 ans badwi place na préo ya école ya Angwango. Tobandi ko prier wana en même temps chorale vedette du Christ tobandi pe chorale vedette du Christ tobandi ko yemba biso so na chorale yango toyembi na paroisse na chorale vedette du Christ ba ko bon c'est sika na suka kuna ya place des sikoyo na ba Dieu sika place na to batonga temple. Mais wana mozaki ka komona te. Te wana le no to mona na biso. To kende ba répétition to ko zonga ngape na ko diriger pe école du dimanche ya paroisse ngo ngai na ko diriger na diriger en plus de 10 ans na diriger ngai moko. Na diriger pardon école du dimanche kuna. Ti sikolo ko la ndenge sikona ko mona te donc moyena kende so ezate na fanda kana ndako. Ya vo kende kaka ba répétition
te sikoyo ndenge miso ebebi lisu ye lisusu tobandi kofandaka biso nyonso na ndako. nazonga nano frère Nzuzi frère Ntimba tozonga lo sima totuna nano frère Nzuzi pe ndenge nini ye pe misu na ye ebandaki ndenge misu na ye ekufaki. Bonjour frère Nzuzi. Bonjour ma. Yo poko ko sepiso lolenge nini misu na yo ezangaki komona ntimu kola. Passion ya miso ngai nazalaki ebandaki epai na ngai. À vrai dire, nakoki kolobaka ebandaki epai na ngai parce que nabandaki komona liboso nazotanga mais nazomona de plus en plus nazalaki enseignant na rappelé que naza enseignant de plus en plus nazomona soki nazofungoli cahier to livre nakomi na difficulté à lecture de plus en plus eza kobakisama ti naye koremarke que à un moment donné n'a commis sur le point que lisu oyo à droite et vraiment elle sautait. Mon comme si na meki kaka bona kangi lisu bo na talibo ah lisu ese kufi na comprendre te na tiga na lisu moko ah na bien comme problème moko très sérieux na kendeki kotal sa misu wango na armée du salut na Kitambo quand on a kekuna ba sali d'examen ba ko découvrir que dali glaucome maladie mo babenga glaucome ba to batinga même na mama ye motoke totali ba examen nyonso pe ba confirmer que ça glaucome ba talinga ba examen ndenge ba salaka ba confirmer pe que lisu oyo à droite et c'est kufa que ça so na exagité ba be na tikelka na oyo ba bandi ko peka ngama ba kisi na bandi ko tiama ba kisi mais on a remarqué que malgré la question de la vision nanga eza ko se détériorer jusqu'à tel point que na commis na difficulté penda surtout ya kotanga na somba ki ba lunette na bandi ko lata na lati ba lunette wana pona tangaka et go edenga un peu ba lunette wana mais à un moment donné tu as une retraite moko boye na kati ya retraite prophétie moko witi ko bimakuna Seigneur a bien encore la lunette. Banda peut tenir la itanga na la lunette. Retraite on est dans la Kazango. Na la lunette na kata pe ko la lunette. Banda na kata ko la lunette. Donc on a comme une impossibilité il y a ko travailler. Na tira qui na vision kekaka. Mais plus que Nicolas Leka, n'a remarqué que vision n'engage ko se détériorer. Malgré la situation dans laquelle nango na monika ke na go travailler souté na tiki musala mais na va ko continuer ko en église na va kende en église chaque jour comme d'habitude na kolomba wa malgré difficulté à vision nanga na va kende en église ko zonga penga imoko mais de plus en plus na va remarquer que vision nanga isa ko se détériorer kaka. Mais nous sommes fort. Nous avons jusqu'à tel point que à un moment donné, nous avons remarqué que comme sous toute répétition à Boutou. Tu zongi vers 20h30. Na komi pendant la kouéwana. Na koti. Na komi na bosani penza nazo mona susute na bosani nzela nazo kokasute nele na monika situation nanga bino na ko continuer surtout et da risque munene ko nanga surtout so ba mvule to beta baninga to yakala ba bazate ngai moko na kokasute banda na monika situation comme impossible na fandi penandako donc banda na fanda nandaku na kendeke kaka en église le 31 décembre. Nous, le 31 décembre, le 1er janvier. Qui nous le Open Fandi, ça fait 2 ans depuis le Fandi. Vraiment, ce n'est pas facile. Yo, depuis que vous faites ça, il y a 2 ans, parce que nous avons déjà 10 ans. Depuis Lisu et Koufa, c'est plus de 10 ans. Mais Oyo, il allait résister un peu. Il allait résister un peu, mais de plus en plus, il allait le jour où le jour où on a remarqué que
na kokasuta ko bima. Babi par rapport ya frère Timba, yo quand même monaka. Yo quand même ngai na ko remarquer que so na posa ni pembe na porte na weba ke o eda porte. Soki mesa ya pembe dali na weba ke o eda mesa. Un peu na mona muke penza. Même pour na ko bima na butu na bima na ngai. Na bima ndenge nini? Depuis na passe ya misu oyo na salaka so na bimiawa na ina kende toilette na komi quelque part on a fait na tombe liboko na ngai pour singa dakawana so na tuti singa wana na yebiki na ukati saba. Bon, depuis ça fait 3 ou 4 jours na mesure ki ba pa na ngai so na bimi na ndaku pour na kende toilette n'a ko compter ba pananga na remarqué que faut na faire 25 pas ba pananga da ba pas ya normal te le na ki normal na usala pabo mais siko na ba pananga da mikemke pour risque lentu na tout na mon capacité na compter qui 25 pas so na fait 25 pas na komi kuna na point na katisi na keti toilette donc na fait expérience wana 3 ou 4 fois, on a remarqué que c'est juste 25 pas. Franzuzi, okoko isabiso maladie oyo wuti na libota na bino to eza maladie eka normal to na libota na bino bozana batu bakufa misu batu bamona raté ou bien yé kaka mala moko boy. En tout cas, na kokolo baliki kama lokutate na famille na biso na yoka mutu moko te kwa kufa misu na yoka yango te. Peut-être fait père peut-être ye peut-être na ndimi peut-être ye pe akina bien akina misu na ye ti akufi pe na misu na ye mutu moko na famille na biso atikali ko bela misu azali te ngai kaka mona ye ko bela misu kufi boye mais na kaka ni lika ete lokanga na yebi Jésus Christ na yebi te na ko bika na misu na ngai ko ya ko bikisa ngai pesa bikisi ngai déjà wana lika na ngai ezali Christ akobikisa nga miso na ngai komona tina komona na kozongela mosala na ye ndenge na kataki yango na kozongela yango kasi bino bobi boza kondima mais bon mekaki atate kokende na hôpital baloba bayeba soki eza problème nini oyo msusu à travers opération to à travers eloko moko bokokomona bon mekaki okende hôpital si nga na komaka na hôpital na yebisi oke na komaka na hôpital na ba document bakoma glaucome oyo nga bakoma glaucome siko oyo bakoma glaucome na bakoko opéra ngo glaucome bakoko opéra ngo puisque faire nango ya velia fin koko yé pas d'abel ka glaucome ba opéra kai siko na moni bino te bozana pasa miso siko bosala ka ndenge nini nani yango asunga kabino na koluka kosukola na kokoluka kolia na koluka kolata bino bilamba bosala ka ndenge parce que na moni bino mibale bozana problème miso bosala kango bino mbala la fois ou bien eza na moto aida kabino soki boni bosukola to boni bolia bon apona kosunga biso ana ndaku bon na o etali par exemple na kosukola peut-être boloko to boye tu vas na ba petit frère badaliawa oya obimisa biso ba petit frère pesanga savon pesanga dulanga suima adu na kendo tikelanga na sima ke atikelanga na sima na sukoli na ngai na lena ko bima peso na bimina toilette na komi awa na beti maboko baye ko zangai bakotina tina ndako ndenge wana kaka nakobima na douche tiko ya na ndako awo bima kana oyo nakobima en tout cas lokwa si emesana déjà nakotanga bapa le na bimina na douche na bina kosala autant de pas na kiti na dalle dalle so na kiti na dalle na simbi mur so na simbi de la mur na kotamba na kana mur na okende na mur tina komi na suka mur na baloki boye na ye so na bimi awande na beti maboko mutu moko aye kozwanga to mwana moko aye kozwanga akotinga na ndako kasi na ngina yeba na ndenge bovivaka ndenge nini bon ceux qui ont commis la situation biso to nango c'est pas facile on dit que au koki même ko kwesa eloko ngo eza nango pembeni ya mais yodo ozo mona te il faut peut-être nga secours pas muto ya kolukela au moins appelle ko ngeza pembeni na moni yango te c'est pas facile même kolia biloko eza pembeni liboso na yo mokoki pe ko
osimbi na mesa. Donc ce n'est pas facile. Est-ce que bolia ka ndenge nini? Tolia ka biso mbale place moko. To tie biloko. Bon, ngai le kana na mona un peu. Na gogo kamata, ce qui est dans musuni na pesi ya simbi na loboko. O etikali kwanga ako ko tatone kaka. A palper azui. Kasi nayoki kolela na bino Frantima na Franzuzi. Kasi Franzuzi loko nini bokosenga na batu oyo baza mitema malamu loko nini bokosenga na bango? Na va ko pesa cri d'alarme. Dans le but que ce n'est pas facile. Kozanga misu ezali une deuxième vie na va ko vivre na bomo inanga puisque tant on avait na misu, je pouvais faire tout ngai moko. Mais si qu'on dit na dali na commis cloué au sol. Même kotanga Biblia, il faut na benga mwana atangela ngai na yoka. Télévision ndenge na fandi liboso ya télévision na komona te menaza koyoka. Radio naturellement ta yoka ka radio. Mais vraiment ezali pasi na vana posa ya lisungi. Moto nyusa koyoka ngai. Oza na motema ya mawa. Akoyi kosunga parce que na ba ressource ata mukete ndenge na zalibo na ressource ata mukete ko sunganga na keneto l'hôpital na ba traitement tona se faire opérer ezalité na beleli epai na bino bato na mawa oya azali touché a kanisela biso a sunga biso po ce qui moyen ezali na kende ko se faire opérer. Puisque sinon, par renseignement, il y a ce que l'opération Salami n'a pas recouvert vie. Mais il moyen de la tu vas vivre pendant la passe, il faut pas sungayo. Même qu'on y a nayo, même qu'on l'a nayo, il faut pas sungayo. Transport même. Pour bimo que de ce qui est pas nini. Il faut pas louker la yango. Tu vas vivre kaka. Na difficulté à quoi ça kanate. Donc na beleli soki motomoko avec la motema mawa avali touché na plaidoyer na biso asunga biso. Franzuzi yoki o Frantima alobi yoko kyo kubakisa nini? Ngape na kozonga ka ndenge ya lobi bino ba boko landa biso. Biso mbale to ba jumeau. Donc la maladie est biso mbale malamoko. Toza na ressource moko te tokoko zula mosolo po to bika nango ezala mama kolia ezala kolata ezala makambo nini nyonso toto vivre kana lisungi ya bato mawa bakopesaka biso bino mpe soki bolandi biso fo bokeli biso mawa bolukela biso eloko botindela biso wana tokokuta tokotindi biso so botindi biso mpo tokenda ngo na hôpital tokoluka bamédecin basunga biso bakomema tokoluka bamoyen tokóma na hôpital bamédecin basala biso baexamen batraite biso tobima na maladie sinon te pasi kaka eza na biso tozali kaka kokoba na bandeko na biso mbale kasi mbala oyo tokotuna bango vi na bango ndenge nini eleka Frantima tongi toyeba ozbala oza na mwasi to oza na bana tongi toyeba mama kobala toko ezali likambo ya bamoyen oyebi vi na biso lokola nga naki enseignant mwa salaire yango nazwaka kutu nakoka kutu konourire kutu famille oyo te mwa salaire yango nakozwa so na dû yango nafuti courant nafuti mai nafuti soko nini mbongo yango presque esili nyonso otikalaka le mbiso na 20 000 to 30 000 na maboko yango nokanisa kobala eyaki prioritaire te mpo na ngai lokola nga nasambelaka elika nange ezali kaka epai ye nzambe mokolo akosunga nga apimisika na mosala oyo apesi nga mosala oyo nakoki kovivre nango malamu bongo nakanisi likambo ya kobala ngai suka na ezali wana kasi toye na Frantima mpo nzuzi yebisa biso yo po bala te obota te yebisa biso oui ngai pe na bala te na bota pe te mais pour le moment naye na posa na bala puisque na situation naza nango sans mosungi eza pasi mingi
vraiment on a pour ça mais encore là il faut des moyens et surtout la situation de la commune ce n'est pas facile. Quelle est cette femme là qui va accepter avoir mon combat oyo yango na yeba awa côté bovandaka bofutelaka to eza pa na bino eza pa na biso mais justement c'est une situation oyo eza ko pesa ngai esengo te toya kovivre ndako moko na mama na baleki na baniveau na baniese na bakoko kutu. Alors vraiment ça ne me plaît pas. Ce qui moi lisungi peut-être tokoki ko se déplacer wana penende dali veut nangai na ko ndima te na vivre dans la situation ndenge wana omoni tokumba Nicolo il faut quand même tout la sujet à respect même au niveau de la famille. Ce qu'on fait bisika mona bandeko na bana na bakoko na ba neveu bakoye ba kimukolo na yote yona na yeba boza na mbula nini. Donc maintenant j'ai 63 ans. Kasi micro bomoko mboka totambolaki na bato ba vivre na bango na ba camarades na bango pour ba perception témoignage na bango. En tout cas ndingo lobi bango baza ba mina ngai ba komo ko to baza ndeko ba frère na ngai toliaki ensemble tomelaki ensemble toyembaki ensemble tosamblaki ensemble. Donc les kambo oyo eza les kambo ko pesa biso motema pasi les mususu au kanisa ozo yakutu te baninga bazo peut-être une semaine oyete pona nini mo yete soko ke kanisi na maya misu oyezo kobima parce que totangisaki toza bansena biso nyonso totangisaki mais situation ozo ko beba kaka vers to bandi comme na 2000 na tozo komona makambo frère zoko bangana zoko mona malamu te ngana zoko mona malamu te kutanga zoko mi makambo ni leo zoko kena njala simba ngai bwana boy e komika kambala moko monsieur Sile to komi mi na hôpital le bakene kitambo frère keno tasa na monsieur na kitambo ngamo na pesa ile sungi frère nzusi keno komika na kitambo tala le la ke kitambo ba biskiza glaucome en tout cas e pesa ngama wa puska ngai moko pe na mona ki na maladi wana ibalenga na 2000 nazo tambo nazo mona brouillard le na kena place na salaka docteur moko komo na ye docteur Molefu ye docteur Molefu ne ya ko découvrir ngake no ozana glaucome atinga na Saint Joseph ki basala opération bangole renga na mona ki situation wana na kamoke ngote pe zalike glaucome mais le sungi po sunga bango penza kaka ndenge tozo passer na Congo ba salaire za moke ko sunga moninga ba sala opération ba tebele ba na mbongo te ba beza na mbongo ebele bazo ko sala ngo ba muso bazo pesa ba musicien ba muso boy na boy metala lisungi ba to ko sunga ba pauvre penza bango baninga ba fandi ne wana bazo ko tanga te ba lingi ba sambelaka bible fo ba zwaka mwana moke ko tanga bango bible donc ba fandi ko lia pasi comme pasi to lancer cri d'alarme pa baninga bazana mbongo bandi bazana mbongo batina mbongo pa baninga bakende ta hôpital batsala ce qui possibilité de faire l'opération basa l'opération ba recouvrir ba vie parce que basa sona vite na lembe kutu yono ko moni ngandege na kumi bana bo mwana pasi na ngai iza kutamba tina sikoyo pomo bana bakolata sangaba ole sangai bana bakumi ndenge mosusu soko na famille soko yepa nga na barila na yebite patatra bango kofa atika nga yawa na bana sikawa bana bakumi ndenge mosusu babani misala babalati sabiso bana bakumi ndenge mosusu Misi Kofi na sala ndenge nini yango na vanda de bela atamba kipati hata na bango ba mibali ba yari ba semeke na tikala ba bango ba zali kaka na kenda krisute pakande sala ngai
lelo tozalaki na mobali na ngai na bana na biso boye te awa totikala biso na biso bakoma te bana bobalole ndenge mosusu ata nzala ata ndenge nini ata nzala yari te baninga oto yari na epai bakoya kopesa biso tokolia toleta tolala nzala kaka ndenge wana mpona nzala yango totekaki ndamwa lopango eyalaki ya mobimba mpona nzala mpona milata oyo esiko bakolata yeri te bateki ndamwa lopango sokokanda esala bango yango wana toyebi te bino moko bomoni likambo oyo esali vraiment pasi makasi na komona bandeko mibale kokufa misu mpe kozanga eloko ya kosala kasi na bino bato botonda bambongo olia kokendaka mpe bamusicien babwakaka bino ekozala malamu kosunga bato mibale parce que mabele ya malamu ya kolona yango oyo moto nyonso aza na motema mawa oyo amonike likambo esali ye pasi etanke moboti komona boye eza vraiment pasi etanke ndeko etanke congolais nasi ntango bokotala émission oyo bokoyoka pasi etanke congolais oyo nayebi congolais malamu atikaka jamais ninga na ya souffrir boya kosunga frère Nzuzi na Frantima bino mo bomoni kote bazali kovanda bino bomoni façon bazali kovivre po bazwa te eloko ya kolia oyo ekozala malamu soki bino bato botonda mosolo boye kosunga bango parce que mabele malamu eza yango oyo soko sungi nzamba kopambola yo. Merci na mon boss oyo asungi biso mon boss Patrick Momouta mboka Suède bongo namoni afima tombo na Londres bayebi ke babengaka yo boss kasi mabele malamu yango ya fi soko sungi ata bandeko oyo na moi 10 francs ekozala malamu. Maman régionnaire Mandari Clémentine uta Bruxelles bato kosunga bango yo mama soko kilibanga oyo tindata mo eloko pona bato yo bazwa moyen ko vivre. Bibliothèque internationale ya Angola Joao Ndombele ekozala malamu yo pe soko sungi bango sunga bango tokosukisa na Mazamba le roi de la forêt pe na petit frère Francher Mokonzi ya Saint-Étienne bayiwana na bwaki kozala malamu soki boye kosunga bandeko pamba te bango bazali komona pasi. Merci beaucoup na moto ya sunga kinga na kozwa bilili oyo makasi kombo na ye Bruno oyo azalaka wana sita bomoko po asalaka biso po tozalaka tosuki awa tokutani mbala sima na elema mosusu. Christian Choga vous dit, Bomoko ya mboka, site oyo kanyiba site tout. Celui qui trouve Bomoko ya mboka, elenga image, trouve le bonheur. Ben faut ya bien avec le boss patron Patrick Momo. Actualité ya kitoko. Awa Bomoko ya mboka. Toza na système ya digital Momo. Tandela bango bekso balala batika na ko subate. Check. Bientôt na mbetu donc etala kaka ya bono. Existait na Stockholm. Bomoko ya mboka sita makasi. Bomoko ya mboka za pona bomoko ya Congo. Bomoko ya mboka pa popi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka. Merci.